bible lobi na biso tokozwa banguna na biso bakozala kaka bato baza même na kati ya libota na biso Michel lobi tokozwa babinemi na biso bazala kaka na kati na libota na biso bien mais soko zo bakoma na kati na famille ozo bakoma na kati na entourage etungisa ote parce que Satan azobanga parce que za na destinée moko meilleur akobundisa yo tomoni Moïse nzamba abengaki mezaki facilité nzamba akopona yo bien mais ekozala facilité nzamba akobenga yo kokuta na babitumba ndenge na ndenge nzamba akobenga yo bien mais okukuta na makambo makasi elingi koloba teke makambo ando ngosokuta na nzamba tikio elingi koloba teke makambo ando ngosokuta na ekosimba te bien mais tant Satan azobanga akocréer ba combat par-ci par-là ba combat wana nde ezokolakisa ke ye Satan aza kobanga bien mais kangama na nzambe okokoma na nzambe kobanga ba parcours ozokuta na kobanga bitumba ozoleka te bien mais nzamba kopesa yo esengo nzamba kokutanisa yo lokola sa pona ki na kata famille o nzamba lobe kokokisama bien mais soki nzamba bengi yo abandolongole loko moko na moko kati na bomwene ozaka mutakanda azolongola ozaka mutakosika pamba azolongola ozaka mutabilo baka anokutanisa na kata ba makambo moko obana kokasukolo bate parce que ozaka kata programme nzamba nzamba banda kotayo na situation moko na moko po lobi ozali pamboli pona bala yo nzamba poni yo nde nzamba bengi abengi yote bino nzamba koloba ke oza mosali na ye bien mais mususu koloba ke oza mosali ya nzambe okoteya na cher te na kata famille na kata entourage okoteya bato iloba nzambe okolakisa bato nzela ya malamu nzambe alakisanga na kozala mosali na ye bien mais ndenge oteyaka deja entourage na wana je osala mosala ya nzambe. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom na bana nzambe nyonso, shalom na bandimi nyonso et HP Media. Nzambe oyo abatelinga na yo, banda tongo tina ngonga oyo, shalom. Nzambe oyo alamusi biso, apesi biso makasi ya kutala nsusu na kati na etando eke nzambe apambola biso. Sans plus tarder, tokumi mitu na biso, papa na apamboli yo, na tiki moma partage na maboko no nzamba alobaka to ana posa koyoka yo à travers loba oyo moko na moko za consolation lakisa biso banzela esika ya yo te ezala mosika na kombo na Yesu Masiya. Amen, amen, amen. Lelo toza na thème kitoko sur la destinée. Nzambe alingi yo nanga tosola sur la destinée ya solo bato ebele baza na destinée ya meilleur mais bamiyebaka te aza na destinée moko ya malamu mais amisosolaka te amiyebaka te azali nani. Moto aza destinée aza na destinée ya malamu azalaka na vie facile te. Moto aza na destinée ya kitoko azalaka toujours na bitumba makasi okomona obike naza ta na eloko te mais ndenge nga bitumba esilaka te parce que Satan azobanga azomonaki na kati na destinée oza nango soki batiki yo osisa bavision oza nango okozala moto monene to okosala baexploit yango wana ozomona tolingi kolobela bato baza na destinée lolenge nini bakoki kobatela destinée pamboli na bango nini bakoki kobatela lolenge na bango oyo nzambe azolinga mema bango po te lobi batendre objectif na bango. Sans plus tarder tozotanga awa na Genèse 22 verset 13 na tangi na kombo na Yesu. Abraham s'éleva les yeux et vit derrière lui un bélier retiré dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et offrit un holocauste à la place de son fils. Bien-aimé, ceux qui osent en kati na destinée ya Nzambe, makamusu sokomona na kati na bomoni banda ko c'est compliqué. Toza na deux points tokoki kolobela awa. Mutu akoki koyeba point liboso, mutu akoki koyeba lolenge nini aza na destinée ya malamu. Omona mutu lolenge wana akubanukuta na babitumba asala boy kosimba te nzoto santé malade makambo ezo compliqué ye des fois même sotalaka na bomoi na yo baninga bazozwa mais ndenge nini ozozwa te bato bazokuta na baouverture mais ezo résister ozotuna nzambe na sali nini pourquoi yango ezo résister Satan azobanga bien aimé. Moto aza na destinée ya malamu akoza toujours na kati na complication prévenez pardon to sololi awa ki totangi awa bible ezoloba na biso lisolo ya Abraham azwi mwana na ye po akende kotumba mbeka lokola mwana wana azalaki na kati ya destinée ya Nzambe lokola mwana wana azalaki na kati na lipamboli mwana azalaki na kati na volonté n'importe que lobi na ye ekomema makambo ya minene beme tomoni bitumba oyo nini Abraham akutanaki nango pote azwa mwana na ye Isaac. Bible lobi na biso ke Nzambe a recommandé ye akende kokunda kopesa mwana na ye akende kotika holocauste lipambo sacrifice
pona tina kotombola nzambe par rapport ya lipamboli ya mwana nzoka nde nzambe amekaki eke amepesa oyo ye mwana moko azalaki nango. Bien aimé, il y a des fois nzambe asengaka biso biloko ezaka toujours impossible oyo na vie na biso kotali boyebi ke te nzambe akosenganga te, mais nzambe ayebi ke eloko wana ata opesi te eza na kati na langage caché ya nzambe. Nzambe azomema mutu mpo alakisa ye ke na kati na destine na yo ezosenga yo il faut sala boye, il faut zongisa boye. Mutu oyo aza na kati na destine ya malamu azwaka bitumba na place akoki kozwa bitumba te. Okoma lem so bani makambo na yo malamu même libota no moko ko combattre yo bakoloba makambo oyo yo yebi mutu na makolo te, bakopesa ba faux témoignage, bakobundisa yo pote kaka otendo objectif te. Nyonso tu wana Satan azobundisa parce que ayebi ke soko atiki yo okotendo objectif ya malamu. Totengi Bible ezo bana biso tango Nzambe abengi Moïse ke ayeba na kobimisa peuple oyo na kati na mboka bila na kati na Egypte. Bible etalisi biso ke Aaron na Myriam bazaki bandeko na ye mais bayebaki kosala ba veau d'or po te bayebaka ko déstabiliser ba oyo bandima te ke Moïse nde Nzambe atindaki ye. Mais il y a des fois bato baza tout autour na yo bakoki kobundisa yo, bakoki kotelemela yo, bakoki kosala makambo nyonso tu oyo ezopesa Nzambe lokumu te. Bien aimé, kobanga te. Prévenez Bible lobi na biso tokozwa banguna na biso bakozala kaka bato baza même na kati ya libota na biso. Michel lobi tokozwa babinemi na biso bazala kaka na kati na libota na biso. Bien mais soko ozwa bakoma na kati na famille ozwa bakoma na kati na entourage etungisa ote parce que Satan azobanga parce que oza na destinée moko meilleur akobundisa yo. Tomoni Moïse Nzambe abengaki mais ezaki facile. Nzambe akopona yo bien mais ekozala facile. Nzambe akobenga yo kokuta na babitumba ndenge na ndenge. Nzambe akobenga yo bien aimé okukuta na makambo makasi elingi koloba te ke makambo ando ngozokuta na ke Nzambe atiki yo elingi koloba te ke makambo ando ngozokuta na ke ekosimba te. Bien mais tant Satan azobanga akocréer lo ba combat par-ci par-là ba combat wana nde ezokolakisa ke ye Satan aza kobanga muto aza na kati na destinée meilleure azaka na vie facile. Bien aimé, akuta toujours na bakomba yozo tala ngai osimba boy komba ozongisa boy problème ozongisa boy likambo songolo lem bato boleleki na bango meleki na bango bazo peso ba témoignage ya mabe bazo koselo makabo kokoma na bango pe na tribunal kokoma na bango na kati donc na ba situation moko ya makasi. Bien aimé, kobanga te. Satan azobanga ka étoile na parce que étoile no eza na kati na ya lipamboli. Totali Moïse Nzambe aponye na kati ya famille na ye mais ezaki facile te akutani na bakomba ya makasi. Satan atalaka kaka ke yende azaki destiné ya komema libota oyo na mboka bilaka mais biso ke Moïse akotaki te. C'est inconvénient mosusu. Mais inconvénient nango ekozala ke mutu oyo Nzambe abengi ba caractère ya mabe fo bundisa ngo. Ba caractère oyo ezaka kati ya mabe fotika. Makambo oyebi kosalaka na nkuku ke Nzambe asepelaka te tika. Makambo oyo salaka bien aimé tika parce que Satan akokota kaka na ba comportement na wana pote ya telema pote a déstabiliser yo. Yango zomona lelo tozomona même bana Nzambe belé basali na Nzambe belé bazosala Nzambe na bosolo mais lokola kati na bango ba désir charnel eza makasi lokola kati na bango ba posa mokili eza nanu lokola kati na bango ba posa ya nzoto ezali ndozomona akokoya nekobo akoescroquer batu akosala comportement moko boye parce que Satana alingi te destiné ya mutu wana eke na suka. Bien mais bato ebele lelo bakutanaka na bakomba elingo lo bateke na kati na bakomba wana baza bato Nzambe alingi te. Bien aimé, bakomba mosu okutana parce que Satan azobanga lokola mutu aza distrait afungoli porte akekoya na kati na mbeba wana. Moïse Nzambe ponaki ye mais Bible elobi ke akotaki te. Yo pe lelo ba destiné na yo koko koma na kati ya destiné na yo te parce que ba caractère ya mabe eza na kati na yo ba comportement ya mabe mais faut bimana na ba caractère wana mabe faut tika biloko o Nzambe alingaka te faut tika ba comportement kanda jalousie haine division bimana ba biloko nyonso tu wana ezoko empêcher yo ke atteindre objectif na yo soko bimi na kati ya biloko wana mbeme Satan azwa mwa adite kati na zili yango so mona mutu aza na kati ya destiné meilleur azaka kana toujours na bitumba asimba o te azongisa o te bakoko humilier ye bakopesa ba faux témoignage bakobundisa ye mais soko za kaka miso eza branché pa na Nzambe. Bien aimé, Nzambe ko permettre mabete bien aimé kangama na Nzambe okokoma na Nzambe kobanga ba parcours ozokuta nto kobanga bitumba ozoleka te. Bien aimé, Nzambe ko pesa yo esengo Nzambe ko kutanisa yo lokola sa pona ki na kata famille o Nzambe alobeko kokisama lokola Nzambe apona ki na kati ya entourage. Bien aimé, ekolata nzoto lokola Nzambe apona ki na kati na libota. Bien aimé, ata baboyi bien aimé kozala na leader na kati ya libota ezaka eloko bato babota makanango
bakoki kobundisa yo tongo midi pokwa lokola nzambe alobi yo kozala leader beme ata bakomba makasi nzambe akotombola yo kaka yango ozotala ngai soki ozozala humilie na makambo moko songolo soit basala makambo moko bakoselo soit eza na makambo moko bazolukela soit eza na situation moko moyina azoluka akize yo parce que okutendre te objectif fino beme yo tayela kaka nzambe destiné na yo nzambe akoefasa yango te destiné na yo nzambe akokokisa yango oyo nzambe aloba mpono beneme ekolata nzoto beneme ekangama na nzambe nzambe ayebisi abraham abizwa mwana nokende kotumbelanga mbeka mais lokola ezalaki na kati ya programme ya nzambe la bakomi kuna bakutai na nyama beneme nzambe akopouvoir na kati na bomoi na yo akopouvoir na kati ya makambo oyo ozotraverse akopouvoir na kati ya basituation ozotraverse beneme nzambe akosalelo tokomi na fin de l'année beneme makambo boni nzambe alaka yo bakombe ebele boni yo oleki na kati na nome nzambe abatelaki yo loko oza na kati na destine na maboko ya nzambe beme nzambe azobatela yo malgré bakomba malgré basituation nyonso nzambe akobatela yo akobundela yo ntina suka bien-aimé epesa nzambe confiance kopère d'espoir te totikaka na 1 mois et demi mpo totendre objectif na tokota 2024 abeza année 2004 eza année 2024 pardon eza année ya succès ya nzambe likola libota no likola bana no likola ndako na yo bato bazotemela biso nzambe akokwesa bango parce que toza na kati ya destine moko meilleur destine ya nzambe soki efandi kati na bomoi na yo to nzambe aponi yo bien-aimé akolongisa yo ata baparcours nyonso to bien-aimé nazosolaka na ndeko azotalanga azomonaka alembi vi azotalaka lebi ezokoka lisusu te bien-aimé oza na kati na programme ya nzambe loko oza na kati ya programme ya nzambe nzambe akosala loko oza na kati ya programme ya nzambe nzambe akolongisa yo kobanga makambo ozokutana nango te bien-aimé soki otangi na bible bato nyonso nzambe abenga moto aka na vie facile aza te bato nyonso nzambe aluka atelemisa aluka batémoignage bazalaka na vie facile te bien-aimé yo ndoko ningo oza na vie facile makambo ozokuta nango bien-aimé eza na kati na satana azobanga nzambe ayebi bien-aimé lokola pona oyo eza kaka yo lokola bongisa yo nde okomema peuple wana akosala lokola na nzela na yo nde okobika bikama mpo libota ebika yo nde oza lokola force ya famille yo nde na nzela na yo bandeko no bakomela mai bien-aimé yo nde yango somona ozozwa charge tema ya famille ozokutana bakomba ya makasi satana azobanga lini te kotendre objectif kangama na nzambe bien-aimé destine eza meilleur oyo nzambe aloba ekolata nzoto oyo nzambe aloba ekokokisama oyo nzambe aloba ekokokisama nzambe akopesa yo esengo mpo te mokili endimake ya solo eza na nzambe meme destine ya nzambe soki nzambe aponi yo eloko ya nzambe oyo eza kati na yo nzambe afasonaka nzambe akosala engolu abukaka na kati na ye meme soki nzambe abengi yo abandolongola eloko moko na moko kati na bomoi ozalaka moto akanda azolongola ozala moto akosika pamba azolongola ozala moto biloba alobaka anokutani so na kati ya bamakambo moko obanokoka suki koloba te parce que oza na kati ya programme ya nzambe nzambe abanda kotea yo na situation moko na moko mpo lobi ozala lipamboli mpo na bato yo nzambe aponi yo nde nzambe abengi yo te bino nzambe akolobake oza mosali na ye meme mosusu okolobake oza mosali ya nzambe okoteya na cher te me na kati ya famille na kati ya entourage okoteya bato iloba nzambe okolakisa bato nzela ya malamu nzambe alakisanga na kozala mosali na ye beme ndenge oteyaka deja entourage na wana je osala mosala ya nzambe ndenge oteyaka libota to bana na oza mosala ya nzambe kangama na nzambe bien-aimé nzambe akokide yo nde nzambe aponi yango ozomona oza na vie facile te bato nyonso bakozala na bitumba yo kaka nde bakokwesa yango epa na yo likambo ekouta na nord na sud ekoyaka na makolo na yo makambo ekouta wapi yo ndeka bakolatisa bien-aimé satana azobanga oza na destine moko meilleur kangama na nzambe beme nzambe osala obolanga makambo ozovivre parce que eloko moko motu ezolinga efungwama makambo ozovivre eza eloko moko ezolinga esalama makambo ozovivre eza na nzela moko ezofungama mpo na yo kangama na nzambe bien-aimé nzambe akosala okotémoigne nzambe apambola biso voilà moke na teme kitoko nzambe apesi la destine tolobi awa moto aza na kati na destine ya nzambe azalaka na vie facilité azalaka mpe akutanaka na facilité te akutanaka toujours na bakomba akutanaka toujours na babitumba na ezalaka mpo balembisa ye yo nde ozotala ngai na lobi bakomba mosusu ozokutana nango eza kaka esatana azolinga alembiso abangisa yo me kobanga eloko te parce que oza na kati ya programme ya nzambe telema na losambo luka nzambe solo na kati ya 1 mois et demi totikali nayebi ke destine oyo nzambe abongisa mpono ekolata nzoto kangama na nzambe bagrâce mpe bilembo
oyo eza kati na yo ekofungwama bien-aimé naye koloba soki na mutu moko oyo aza na kati ya destin ya Nzambe azokutana bakomba makasi bakombana ezotinda ye toujours asambela agene abondela mais mutu mosusu azosambela azokamwa ndeni azosambela parce que mutu mosusu aza na kati ya programme ya Nzambe te mais yo oza na kati ya programme ya Nzambe okogene okoprier yango moni Bible elobi to prier sans cesse baposa ya prière mosusu emataka eza par rapport destin ya Nzambe elinga eséclate na bomoi na yo yo umeya na kati ya koliko kotémoigne Nzambe apambola biso numéro mosakoli eza wana soki osimbami obengi conseil prière eza wana mpona bino Nzambe apambola bino papa topesi yo merci obandaki na fete na biso na suka toti kozonga na biso na maboko na yo pambola moto toyoki mateya oyo ebota mbuma oyo yauteza mosika na kombo na Yesu Masiya amen.